Si ça te dérange, vous. Tant que vous êtes à l'hôpital, vous êtes venu. Maladie, moi, la papa. Maladie, moi, la montée. Maladie, moi, la tête. Et moi, la papa, va t'embrouiller partout. Et ça cause. Il y a femme la vie, non? Il y a aussi pas Yana, et mon mari. Yana, mon mari, né à sa cause. Il y a Nyonso. Ouais, Yana, mon mari, va continuer ça, ma belle. Justement, je vais pour un malade. Vous avez la chef continue. Est-ce que mon bail n'a pas vraiment la chef continue? Mon est pourquoi tu es si comme mon corps? Tu dois passer ma journée à la biso quand elle pas la biso là. Vous avez pour mon bail n'a pas fatigué. Vous avez toujours là. Et c'est la soirée libérée. Yo tu le moins en boucle, on n'est pas grand frère là. Ils ont cause de l'eau humaine comme ça, toujours on a mis balle au balaki là dans la famille là. Pourquoi pas il qui? Na bombe les papa non, et puis c'était papa moi. Pour nous prendre la chambre salon, il s'en a sur la salon, mais ça va bêtise. C'est bon, il y a la chambre. On les a pas détruire, naï, n'a pas dans la naï. Papa, on a le bâti mal. Papa, ils ont passé. Bonne nouvelle na bana ya Europe mobimba ezali pona koyebisa bino ete tozali na veillée ya délivrance le 25 décembre 2025 ezali na kati ya Paris tokobanda na 23h tina 6h du matin mokolo wana tokosambela pona moto moko na moko tina moto asuka mokolo wana biso na bademo bitumba na bitumba titokoma na 6h esi tolongi bango bato bayaki na veillée passé bato AVC batiki babeki bana ya autiste bakomi koloba bato sans papier bazui mikanda bato ba maladie esilaki bato ya blocage babikaki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bandeko naza na esengo mingi mpona nazalaka moto ya esengo su te me kasi nakomi na esengo mpona nini nasali 20 ans na poto awa na lokaka mosala me nazwaka mosala te me na partir ya veye tosalaki le 23 ntan nazongi na Allemagne nakoluka mosala bazwinga mbala moko ondire mosala ngo eza kozelanga na motu kutu azosala contrat azolenga mpenza mpona kosala contrat na ngai nakamwinga nasa motema nazokamwanga moko me nakamwaki te puisque de place wana nayebaki ke nguya nzambe mpenza esalaki donc natondisa mimito ya esengo mpenza nazali awa naza kokumisa nzambe mpenza ya prophète mpenza azali nzambe ya solo. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit, au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu. Et en plus, je vais dire que ma mère, elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ba prière na biso kobanda toujours kozala na présence ya Saint-Esprit pe ba moto belé tito koma na ngonga ya 3h to mati 6 degrés ya ba prière to komi na ba bombe na 3h bombe na 4h bombe na 5h bombe tito koma na 6h boum
bato tout bakomi déchargé. Pour la directive ya adresse, contactez Maman Thérèse Matondo boya ebele bokolo wana kati na bino bokobika bato ya AVC batiki babeki bana ya autiste bakoma koloba bato ya blocage bakoma débloqué bato maladie ekenda le 27 décembre 2025 toko banda na 23h toko 6 na 6h du matin bozanga te c'est la bino na moto. Yawe supangu nayo na mabota supangu nayo na bekilizi yawe supangu nayo na banation nguya nayo papa nguya nayo yawe supangu ya mokondi supangu ya bomana beka supangu ya Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre chaîne chez Bisso Télévision. Merci la confiance, merci la fidélité au Bopé Sarabisso dans la chaîne qui vous ressemble. Parce que le moment où émission Kotara, tout le monde a une réaction, la bino, la situation, la bino, parce que vous lignez chaîne la bino et vous savez que l'accès qui est chaîne la bino et parcourir le ligne où est. Merci à notre sponsor numéro 1. Tant on bien raillé, nous avons toujours la joie parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a un sponsor qui te roule la haute aux anaïs. APC Santé, oh, tchepe chemise et vanille dans les autres. APC Kimia, oyo, mongo to muta mokili, aboko pesanga ite. Mais à travers Jésus-Christ de Nazareth, tozui Kimia wana. Chebiso, to kitarate, tozalaka toujours le kolo. Parce que to confia ba vu na biso pa na ye, mais en retour, nous sommes bien abattre la santé entreprise ainsi que ban. Merci à Jésus-Christ de Nazareth pour être sponsor numéro 1. Merci aussi à Papa Chiki Moukadi pour nous repérer sa confiance. Il y a Rosa Loko, la présentateur pour nous émission Lelo. Bravo Jésus. Merci à Papa Chik, merci à la famille Moukadi Mobimba, merci à Maman Ludi Moukadi, merci à Junior Moukadi. Merci Naba Héros dans l'ombre. Lelo papa il est pas long héros dans l'ombre parce que Aza présent na biso na émission Lelo. Merci Naba Héros dans l'ombre, merci na papa Dunish Monsolo pour la musala qui te au ça na niveau ya technique. Merci à nos caméramans, merci à J'espère Kachama, merci à Israël Monzo, merci à Jacques Milambo na niveau ya prise de vie. Merci aussi à papa Guy Mouteba parce que na moment où yo tozana yi na niveau ya régie na musala qui te au azo sala pour que avancement et ça la toujours na kati ya chaîne o bandeko balandi to yesusu na émission oyo edifiaka biso émission oyo esalaka biso ngolu to bongisa reste ya vie na biso oyo tobengaka bravo Jésus justement to acclamera Nzambe parce que il y a certaines de révélations au muta sai nango tant des années azuita ko bimisa ngote mais à travers cette émission révélation wana ezalaka dévoilée pour que mutu akangoma na minyolo nyonso bravo Jésus et longolaka to et déchiraka voile nyonso oya voilà mutu yango to réunira toujours na kati ya émission oyo lelo na bravo Jésus to zana de comment mobala yo lokabiso asa na problème oyo déranger et souvent on a continuer toujours ko bana batu nyonso batala rabiso eza papa élité papa Dinish Monsoloté ne ba pesa solution mais ali Jésus-Christ est à travers nous. Nazara simple instrument, nzambe ni mutu à travers la carte nangai pour que mutu azo solution. Naye pour azo solution. Mais c'est bien de trouver sa solution. Nzambe na ko sala ngolu parce que esika o déjà to satisfier ngo na nguya naye. Mutu nyonso anyataka ngo ata ya mabe ezali nzamba sala soit ya mabe elongo pour que mutu amona guérison na problème oyo nango. Mutu nyonso
aux anaposa peut-être yo les gars bravo Jésus mais aux anaposa benga le serviteur dédié pas semble la pona yo numéro est affiché plus 243 97 66 66 604 et ça numéro oyo et ça opérationnel au soko bengi aux papa Chic Mukadi et au pesa biso accès à passer les serviteurs de dire au hasard dispo pour que bosso lanai mais so pour moni au bengi peut-être le numéro il est quitté numéro de peut-être la bosso sur papa eli comme boka ebimi na Facebook comme ebimi wana eza comme pesa na Facebook ata na zela Facebook peut-être là mutu za na numéro au benga te to koyamba yo to kosolana yo to koyeba ndenge nini ya ko orienter yo pona aux de France merci na mutu nyonso achaka un pas na ye to a contribuaka pona bana balia na orphelinat Bravo Jésus. Orphelinat Bravo Jésus est zoami na commune à Matete, na quartier Viaza, numéro 27A. Ndekonangai. Papa Chic, azwaki orientation, ya osala Bravo, ya osala orphelinat Bravo Jésus. Mais bato bakoki osunga pour que bana wana balia ezanga na yo. Souvent na lobarango, simplement, musapi moko esokola elongité. Mais lorsque komi 5, yo ngai, ainsi de suite, et puis ça accès et l'ongé à l'aéroso comme appelle à la nettoyer. Ça veut dire que $1 na yo, $2 na yo, et reçoit borfelé, balia balata. Opération au Papa Chic a lancé l'andeko oyo osungaka, bana bitike osungaka ba femme veuve et ça juste na $20. $20 na yo et permettre Papa Chic atambola na orphelin na équipe mon Bravo Jésus ba ki nekota la pe ba veillard ba fêter na bango elongo ba lia na bango ensemble et yo motopesi Zamba ozongisa centuple parce que tabita Dorcas pozonga na mokili ezalaki à cause ya ba bienfait na bienfait oyo osala Zamba ko se souvenir na yo ozali na posa robota Zamba ko revenir moto aida borfele a opeso mabota yeba ko sunga bande ko na kati orphelinat Bravo Jésus papa na pêche bote papa to sepeli oyamba lolini mimilo comme on a allé clef mangaya mais on a problème aux très grave ils ont les la même tout nangai ya moment ni na tima ko nanga na Bravo Jésus parce que na yo kaka trop basango na bino bato bazo ba solution mais les naza awa ngane ko no mobali so na tomboli atela mona lati ko supporter même pas comment na nzoto nangai. D'accord. Cause na mozaka ngamo. D'accord. Cause na ngezanga mo. Papa Clef, avant aucune explication mingi ya problème, tu rends nos grâces et pas zambi. D'accord? Tout sambeli. Seigneur, nous te rendons grâce encore 1 million de fois parce que rien n'est hasard devant ta face. Le lingi oyo osali biso ngolo to se réunir les sous le lona frère mangaya na sengi ozala au contrôle. Na sengi ozala au rendez-vous. Na sengi opesa biso solution. Ezala ngate na pesa solution. Mais ezala à travers yo no pesa biso solution. Entité nyonso méchant oyo telema na présence na moment oyo to kangi toute force satanique par le nom de Jésus. To sengi ozala alpha omega na biso. To se réunir lisusu na ndeko pour tozwa solution pe orientation ko te pa ina yo. De to lobby lokola selozom gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Amen. Amen. Papa Mangai. D'accord papa. Toko basiko na préoccupation. Oui que y biso peso solution. Mais on a le balabino avant on a expliquer biso. Ngati mon peso solution. Les ensemble ou azalaka au rendez-vous ya ici ka parce que alliance au sala naï azali le même hier aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire bah tu nyonso oyo baleka besoin solution. Ce qui est pour ceux qu'on dit manayo. Dengo longweli makono iti awa. Moi je vous assure, le lengi matambe no nyati et ça le lengi obi mate. Problème zali. Problème na nizabo. Naza alipon mo to fute la ka. To fute ande ko mo mobali. Ayana de ko no mo si azaki na mboka. Ya bae na sepela ki na mo si comme mobali ya mona ka mo si sepela yi. La moi aussi, cassé. Qu'on veut vraiment la fille. Ton revivant là,
Mais on a monnaie. On vit vraiment la fille. Et sa normalité. On a subi les lots. Et à cause, il y a la fille. C'est qu'on a eu hasard. Faisait la maille. Tout un bandako. Yayayi, la bandi pour vivre en aïe, tout bandi love. Mais love na ngai, et souka qui, pas ndako na ngai te, comment qui ti, ndako ndeko na ye. Mais exemple, comprenant et belé, et le après, love na ngai, on s'entend que ndako ndeko na ye, disons peut-être, qui m'est à quel souhaité. Bon, la Kobela, mon Suzaki Penda, ma bé, ma casse. N'a qu'au pressentir dans d'autres langages, mon banal comme maman, il y a Mickey, un débit, un bloc de mangaï, parce que demandons ça la boule. Si dans la chambre, il y a un grand frère là. Bon, comment comme maman dans d'autres. Après quelques mois, moi on a liboso ya déconné à Yokufa. Il y a mis balé na micho no loba aza malade mais mi ça tout le monde a souka à Yokufa quand mi de Tsokundae déjà une semaine à des jours de Tsokundae. Wana mwana ya ndeko ya mosi na ngai. OK. Bon la fille na lingaki na bolima solo na lingaki tofana na ye. Nzamba sunganga na musana osana bunda na honoré. Mais na comprendre te baza na famille et ba chef coutumier. Mama butu ona yo mona ke kotonga na komi ngamo na mukeli makambo wana. Asa ba famille chef coutumier ya na ezaki kusaka après liwa ya bana il y a moi les bosso bane kosaka koloba na badushi même na veni même na lupango na bana komona ngo comme si ba aventure et donc il y en a comme si ba aventure mais lelo na so aventure et comme si réalité ou ya bana koloba ya ngo na sentir ça c'est ben nzoto nanga na ça so comme mobilité na comme le quoi moi aussi non ça c'est comme mon tout normalité à tous les pinces au final la capacité de communiquer boy tout le monde nos capacités et à mon corps sur la console non sur la console cracher dans la cracher et ma kila attends mon hôpital qui par-ci par-là na bokoko mais c'est tout été si t'es pas comme la soupe à la beauté, on va souffrir. Et qu'il a moins c'est même de temps qui s'accueille. Mais maintenant qu'il y a Moussa la tête, Moussa Souga la maille, ça a été. Et là, ça va même quand la miche na yo, ok? Même la miche Cotio et comme rouge. C'était au papa, ça a été la maille. À son été, mais bon, t'as les moulins à mon bal, il a été veste, il a été chemise. Ça c'est mon gars, mon bal, il a été aimé. Mais il est là. Dans mon gars, t'as sonné. Bon, la fille oyo lingaki. Si okomo ke lobima na ye, na kati ya ndako na bango. Ata yo moko bana yo sentir que eza mabe te. Quant à moi, je vais bolimo te mémoire biso, bolimo même ki ngai. Satana ki même pas que akoma pesi nga komi. La Satana ki même pas. Mais le temps la sort la ngai. Na yebate, yo na sengi bolimo ici. Pour le Moluka, moi et Gafon, tout sous la raille, la Sénat Bolivie ici. Parce que Nathalie, Kokene, qu'on soit naïboé, naïbie bien, naïbie ma casse,
moto akanda akosalanga mabe. Voilà, grand frère, merci. Akosalanga mabe. Akosalanga mabe. Yango namoni moye ezate na bakinaki mapana bino obulukelanga solution. Ndeko na mobali nde naza boye. Nafani akokola mpe na misu mpe na bilamba. S'il te plaît, nzambe asala ngolu ezala bongo te parce que ezala propre te moto na ngai ya moko nayeba lisu te nase retrouve banafani na bato misu mpe na bilamba nazala na boye tasa se moto azosimba ngai na matoyi me moto ngo nazomona te naomaka biloko moko eza étrange na ngai namiyeba te nakima wapi. So avant okoma na état okoma yango néanmoins obandeki koyoka grand frère na ye ndenge abandeki koprédure du genre ke kosaka to kolaka maloba nini abandeki koloba le moment oyo yo bandi obima na leki na ye. Ya liboso ezalaki 6 heures je crois nabimi na mpona nga masuba naki obwaka na ntango kanda ezala naye na douche ese moto azoloba ke motu oyo asala boye kwa mwana nga kotisa mabele boye vi na ye azala erete vi na ye azalaka na souffrance maladi obela atatamoli wapi maladi wana eyebana te mpe yango nga na mona nakenda te na age na nga na biso belanga na bilamba miso ya bato bakamali ya bakimi ngai ata tofandi boye ata diver te tozalaka na kio tatandi kamaradi na nga ata mpona me masanga te ata ka biloko apamba tolia boye na table omonaka na miso bele ya bilamba soni nakoma okima bato mofandaka nga moko vilaka nayeba te nakende wapi. Est-ce que grand frère ngo pa yeba ke déjà vivre na leki na ye koyoka peut-être mais nayebi te non atuna yo pete ke yo na leki leso koza na relation atunanga te eloko moko te nayebi mpe soki ayebi otuna mpe mwasi no te abetela yani lisolo te eloko moko te mais baparent na yo bayebi la fille bovivra na ye bayebi akendaka kuna bayebi bien mais famille na bango nde bayebi wana te na baluka na se préparé take mobali nyonso na bimala se présente na famille na bango mais nakute nango nayebi te so nasala nini bino nyonso na kati ya lopango wana boza balokataire to balokataire. Ok, ye ndeko yango oyo aza yaya ya mwasi na yo azalaki na combien de bana? aza na 3 bana mibale bakufa ya liboso na ya suka atika na mwana ya mibale ya mwasi etikali me miso mpe naloba aza gravement namonaka sona nga susu mwana nakufi na mwana nga te nakufi te okokufa te parce que koavouer déjà mabe oyo bandeki kosala par ignorance ezalaka déjà kozwa délivrance eloko nga na koki obakisa na yo ndeko na nga mangaya il faut koyebaka kosala likambo na volonté kibongo to te tika esprit ya Christ emouve kati na yo mpo eoriente yo omoni osali makambo na makasi na yo a fin de compte ozwi eloko malonga te mpo otie énergie na yo personnel nde esali ke epesa yo difficulté okomi nango parce que ozalaki capable la fille so olingi parce que ozesa biso olingaki la fille na bolingo solo bomu te olingi na bolingo solo pourquoi ondokende kosala na ye bolingo na kati ya ndako na bango na maître oyo peut-être mosusu alalaka na ndeko na ye esika na bana ya ndeko na ye boki bande olingi na bolingo solo te nayebi te soki ya motima motimememi ngai nayebi te na bana kotambola na makambo si nayebi so bya mamama okwa mama na bachef coutume nayebi te so mambo na bango besime na bango nde nani ayebisa oyo baza bachef coutume bazala bachef coutume mwasi mo ayebisa oyo baza na famille coutumière ya na ye mpe ntango bana bakufi alobaki yango meme na lupango motu to ayebi mpo kami mpe te ya na ye koko na bango oyo aza oyebi papa ya bango apres koko na bango azo okufa so ye nde akende koremplace papa ya bango akoma chef coutumier na mboka na bango mpona so namonaka malere na ngai nayeba te fina ekomika boye lekelanga mwasi
likolo ke classe te musala balonga musala mamula ngani sikuka mabinga mzafuta ndako afana mama na ngai ndeke na ngai mwasi parce que ndozo bela pour vendre na mama ndozo bela mama zo bela moto mama tutamboli tutako mama sali tout mama temi mama ko mo déranger mama la bise de mama tikana sikana mobali na luka solution vela ngai ya moni ndikola mwa bete ya ngaliso la bino na bamona ka ba téléphone émission na bino na saki na tunaki de ayo bisanga de moi la bengaki na bite na ya poto sola. D'accord papa Mangaya. Nzamba za vraiment au rendez-vous nzamba sali pe grâce obimisi makambo oyo osala depuis kala oyo bane ko ba fait nango te mais lelo début belobi faut connaître la vérité et la vérité faut s'affranchir. Alors bosolo oyo yebisi ko na moment oyo oze sous censé te ozongela même des erreurs wana parce que ya moni muté malembi d'accord malembi là parce que même ba parents na yo ou aza maman na yo éviter que yo zobi la cause ya maman ça mais on est censé toujours ya ko yebisa maman pour nous permettre aux adultes parce que la maman on ozabo s'il te plaît s'il te plaît on peut sa maman pas stende ko mangai oyo le biso poto plus sa solution maman on fait la tâche on va le expliquer de tout le moyen on zamba ko pesa biso makasi mutu abatela mutu za nzambe ba ko kochela yo nyonso ko sala mais so nzamba décider que yo liwe mona yo ti peu importe ya makambo ko mila yo liwe mona yo ti nzamba ko orienter biso to ba ngi na expliquer parce qu'il faut ça olo ba vérité à travers tout le monde siko to benga mosi na yo ayawa to benga na nani lisusu ya surtout ya na ye pour que au la vérité na yo avéré d'accord et ngala ko yebisa yo to benga yana ye olobi vérité so yana ye na longwa ok ne usata amoso ana ye sugane obenga yana za kan d'accord autour la tika juste 2 minutes au gérer d'accord merci et zamba pesa biso toujours makasi parce que maman to kutana na mona na oisika soki appui ya nzambe te mais to bimara devant bato ni mais à cause de makasi ya nzambe de tozwa solution pour na ko orienter baninga par rapport ya ba problème au baina le problème c'est pas ndeko asali loko na sentiment na yi ndeko em sota la biso c'est que moi je peux vous dire avant ya kolinga mwasi sambela pona mwasi ozolinga avant ya kolinga mobali sambela pona mobali ozolinga okolinga mobali mususu azali canal ya malédiction pona yo okolinga mwasi mususu aza source ya malédiction pona yo tango tosangala mwasi na mobali tomemaka bénédiction na côté mwasi na côté mobali ya mosalaka monte exploser mais moto na ta moki akomi boyengeni parce que oza la sémence oloni na mabele oza fortune et ça la nini sémence ebota okolinga mwasi te pozomona aspect physique mwasi muso okotinda na niveau ya famille eleki tina mwasi wana pona ya kaka a déstabiliser vie na yo izeloko ekomeli ndeko na biso et tosa le fort ya koluka grand frère ya mwasi na ye ainsi que mwasi na ye poto meka kosona bango nzamba sala biso ngolo grand frère maloba négativité alobaki ayebake maloba lobaki tala sona ngokomeli moto aza lokola semeki na ye et nzamba ko orienter biso to ba lolingi nini ya kopesa solution to tala orphelinat Bravo Jésus na niveau ya quartier Viaza après on retourne to ba kozonga pona ko moyen ya koluka ko rejoindre la dame Oazali mwasi ya ndeko ndeko mangaya mwasi moko mozaki nani ata ko ya pe boto biko mbote moi ça Stéphie d'accord to benga mama Stéphie pour tous années na kata oisika to ta la sport ya Bravo Jésus obengela ngai ye bobengela ngai afana modi vi na ye
moi c'est la carte ça me fait du message. C'est du message sur quoi? Du 7 au 11 mars 2023, l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Chandelier, organise une grande campagne d'évangélisation avec pour thème Jésus sauve, guérit et libère. Au terrain de football de Djorgo Bité 2, orateur, missionnaire Michel Maréchal de la France. Venez partager un moment de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Infoline 0505 36 88 03 07 58 38 54 96. Que Dieu vous bénisse. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata pe asepila la fin de l'année. Ndeko nyonso ki ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike esike bazeli mpe bavieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mokanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister pour soit soin ya ba orphelin ainsi que ba vivre. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Soyez bénis et bonne fête na 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Merci na ndeko nyonso osungaka bana na kati orphelinat Bravo Jésus. Na moni geste osali à travers cette émission bité papeli ngapena na kopesa so pe na pesi na osele papa chic et papa chic ngati na pesi semence na ngai parce que papeli pa lobaki moi mingi pour na biso ba toza na moi quelque chose to suna borfelé na kati orphelinat Bravo Jésus et ezala bien papa chic pa osepela so oyebisi message wana salango na mutema moko salango vraiment na mutema na yo moko pesa directement et pas papa chic ato moni moyeni nezate so ozi contact tato bengi ngai ngape na komisa message papa chic oza na transparence parce que awa na chebiso tozala na honnêteté tolinga to marcher na honnêteté parce que bana wana bazape kana la bénédiction pour na biso nde papa molaka bino nde biso pe to pambolaka bango po bango pa retour bazongisa mapamboli wana biso pe to kende toujours liboso orphelinat Bravo Jésus ami na commune ya Matete quartier Viaza yaka kuna pisa œuvre na peut-être yo muto za na biso na ville ya Kinshasa oza capable okena commune ya Matete osali semence na yo Zambe akupambola yo papa Clef Mangaya tozongi susu pa na yo et tout ça l'effort ya obenga mwasi na yo alors onga na osenga d'abord est-ce que mwasi na yebi ma nyonso lelo zokomela yo eza à cause na ye vraiment aibi aza au quantité lokolo avoué mabe nyonso sali lokola vérité oyo yebi ke so lelo yo zobela eza parce que bobimaka na ye na li oyo to na place oyo ezalaki ya propriété nde ya na ye bana kosaka bana mibale bakufaki nda bani koloba lo maladi wana lobaki ezongeli yo c'est que moi je peux vous dire yeba koyebisa vérité eloko ekoko libérer yo et ça simplement koloba vérité d'accord ya leki mosi nanga oyebisa vérité te oyebisa pe ya vérité aza mutu akoki osilika ndenge nyonso alinga silika ma fait de compte yo soko olobi vérité ya lokola balobaka makala moto elongwe na mutu na yo ekomi na mutu na yo parce que oza sincère wana osala eloko oyo ezalaki précipitation ya kibomoto parce que tozalaka biso nyonso ba homme ntango oyambi Christ comme Seigneur et Sauveur na yo nde partie ya spiritualité ekomi komouve na kati na yo alors na partie homme ya toujours ba désir
ba plaisir ou il a biso. C'est alors que ba plaisir wala ne mimio ya mo mimio na makamunyo se commission lelo. Mais sur le vérité Nzambe ayoki vérité na yo et atie ngolu na likolo na yo. D'accord? Amen, c'est vrai. Nzambe osala biso ngolu. Soki mama Stéphia akomi akota et papa Mangaya ameka osona mwasi na ye. Est-ce akomi? Akomi? Bonjour maman. Bonjour papa. S'il te plaît maman, pour ça. Problème ni papa. Vanda. Est-ce que vous vanda? Non, vanda ni papa, boy ni kasi. S'il te plaît, Vanda. Ouais? Pas Mangaya. Il s'est au hôpital. Je suis à l'hôpital. Papa, ni nous aussi maté, ni. Rien ne marche. C'est l'homme où on marche. Ni si maté papa langali kama pesa nini pendanga hiyo. Moi matu no suka wapi tayo mo. Tunasema kama ndio mado kwenye misi. No suka wapi na yapi na katelo mbote kama matu na yapi na ngaite. No suka wapi tayo mo ko. Baina ngai. Stéphie. Abo mangala. Si on veut rappeler, mais quand on va dans la Nzambe. Maman Stéphie. Maman Stéphie. Papa. S'il te plaît. Oui, ma tangate. Ah, ils ont ma tangate. Papa, moi, batou. Ah, ils ont ma tangate. S'il te plaît. La rôle là, tu as solution. Vous avez rien depuis mon longtemps. Bah, n'est-ce qu'on souffre, vous allez rouler là. Solution, mon ami. D'accord? Si tu benguio, pour toi, on va solution. Est-ce que vous avez ça rouler là, non? Tika papa, kokate, kokangaite papa, ezani nyango peneza. Kasi biso to tu na yo, ni mozali na mobali. Asa mobali na yo. Bozwi batebeli bosala na ye. Si santé zo déranger boy. Ta yo kene l'hôpital ba bisa ngoni. Maladi mwana te papa. Maladi mwana na mote. Maladi mwana te. Mwana te papa watamboli partout maladi mwana te. Nebite no sani papa suka wapi mama tu papa. D'accord. Est-ce que au sur la biso tika rouler? Natiki papa, natiki. Oui, parce qu'on est malade. Ils ont dérangé. D'accord? Papa. Asa mobile na yo. Mosali bate beli na yo. Papa Mangaya. Papa Mangaya. Oui, on a dit que vous avez bien été, ça a été dérangé. Mais laissez vous en macasse. Stéphie a évité malade des autres dérangés. Sur le lot, il a évité malade des autres dérangés. Pour que les gens malades ça la dit comme il au bout. Ils ont dit il a évité Stéphie. Merci. Stéphie. J'espère que vous êtes solo. Mais watoto kumbana ngana yo ezaki dignité même na biso Nzambe na toi na famille na même pas ya na eza dignité lelo oko azali omwana mona omwana asouffrir omwana azanga même ponge olala ya toso obalusa ngai eza à cause ya famille na yo wala na ngai eza à cause ya famille na bino euti pa ya na yo ya mobali ya na mobali nde aza à cause ya nyonso kosaka na ye par rapport ya bana ye po bana bakotasa mabele ezanga na nde topopoka ngo eza bolota Nzambe te ezali mpo bato ya mokili te nde ezalaki ngai na yo babetisa nzoto banda osala esenga bana bato bakende eza mabele yango lelo ngai na osibir oyo napi na ngai nafatonaki meme pake napi na ngai na osibir oyo na osibir bayana mibali bakotisa mabele justement ezali mpo na ngai na yo
Mais le coup des abons, je te fais s'il te plaît pardon. On a pour sa famille, on va libérer. Ça va venir de côté. On va les missions, on a ça qui. Mais la monnaie m'a l'air à venir. On s'en va à yo. Oui, bah. Toi, on est de l'autre côté. Là, je n'ai pas sorti de là aussi. Pas mangaya au vendeur. Pas mangaya. Au bout de la campagne, la salle d'ordinateur. Mon corps est salinisé. Papa, je suis au bout de la campagne. Elle a bien papa. Papa. D'accord, on est là. En ça, mon souffle, il était hors colo. Alors, on préférait tout sur la ngana. On est en bas, il papa. On compte rassurer. Il n'est pas compte rassurer. Faites-moi papa. Oui, d'accord. D'abord, qu'on vivre déjà ensemble, on vivre à l'aïe. On salina nous. Mariage, pour que jamais beaucoup d'état, il y a repassé rapport ensemble. Ce n'est pas propre. Vous avez la fornication. Parce que vous participez à l'art ou balani, mariage coutumier, religieux, ainsi de suite. Mais tandis que bien vous savez art ou mais jamais beaucoup de niveau beaucoup mieux dans alors, l'année où verra mon bagne, vous avez la famille coutumière, vous avez la chef coutumier. Est-ce que mon bagne est bien, vous avez la chef coutumier? Bon, là, c'est comme qui. Il me semble que on fallait habiter. Vous avez moi aussi. Vous avez le rôle là. Et Bali. Maï ou ya ramonté. Et ya ramonté. Comment ça fait-il tant que moi sur le rôle là yo? Obi marana mobile na yo. Na katanda ku ya grand frère na yo. En plus na mbetu na yo. Pesa bolingo ndenge mai biso bo papa na molala resi okine tini lokwa to esika moko ito pase ba journée na biso kai pala biso na e ba tenyoso na ekoma papa tala na nzambe te pona ye eza ke so za nzambe te eza ba mauvais actes papa s'il te plaît faut mater papa parce que faut mater téléman kasi téléman avant bozo ba téléman akufa te papa pardon papa téléman oza posa mobile na kufa te boza toujours na et c'est nga solo libéré nini kasi papa nini po makamwa nyoza susu nayebi na ngai te wa mama yande mayebi oyebi te yo ti olongwe na mboka oyebi grand frère na yo ezalaki akoza biloko oyo bandi akosala ya kobima toujours na mibali oyo balakilako na famille na yo pourquoi po oyebisaki nabomeleki papa nayebisa te papa monaka mwasi wapi si oyo obaki ozolinga ye nalingai makasi ntango olinga ye pourquoi pa ti olongwaki na mboka oye epa grand frère na oyebisa teke ngani na ye boye nayaka parce que na bandi akosala bozolo balakilako na mboka parce que nga bamona malédiction na kati na yo papa makambo na koyebisa ye te mposo nayebisaki akaningani ngai te akamona mwasi mabe papa analinga ngai te ola bombelaki ye me nayebaki te ekoma boye papa mola mote papa pardon Maman Stéphie. Papa. Il faut que Manzambe le roi Seigneur après sauver. Nandimi papa, Nandimi, naza capable papa. Vous êtes capable d'être parce qu'il est comme comédien. Papa, nous sommes ebisaka na salaka papa. Papa na bino ye moko. Nda komisa hotel na ye.
on a protégé pouvoir na bango. Yango nyonso na komona. Non, attention, ça m'a ramené. Oui. Ça me l'a. Papa, non, tiens ma vie, papa, non, tiens ma vie, non, tiens ma vie. Et oh là, on dit ça yo. Quand on s'engage dans la relation amoureuse, il faut d'abord moi si nous sommes ne pensez pas que au bima toujours na moi si on a plaisir c'est ça moi si mon sous arrête c'est pas tant au bima naï c'est moi si nous sommes pas naï elle va bénédiction au bimba il est qui à travers yo c'est la folie bénédiction parce que au bimina moto aza c'est pas mais na moto bo mo na c'est pas on a moto normal Déco Stéphanie, s'il te plaît, comme la télé, n'a pas personne qui est là. N'a pas la ton solution. Maman on a émission de malé grâce. Est-ce que y a pas so inza masunga qui te mobile noya awa ocha matambe na osika, on va na mon ça. So na volé la moto aux solution. La 5 ans c'est calmé. Merci papa. Au tu es l'enfant Ananda. Ananda. D'accord. Ici au bengaki. L'enfant en soya. Papa, vous me maquillez soyez. Oui. Malgré ça vous maquillez. Est-ce que yo ebisa qui quand faire na yoté et yo aux en mobile. Papa soyez qui casse. Soyez qui non souka wa pingai. Alors bien la vérité et la vérité vous affranchit. So oyebisa qui est en ndenge mususu. Lo oyebisa qui était. Déco Stéphane. Lo oyebisa qui était. Mobile dans un awa, grand frère n'a rien. Comment grand frère nous en est? Y'a prince. D'accord. Il y a prince, il y a. Oh, la vérité, oh, le bombaka. Osa pour ça, mobile, lingaye. Lingaye, ma osa pour ça, bika. Osa pour ça, bika. C'est la chose que vous savez. Parce que c'est là où ça, la news. La seule chose que vous savez. Dans la vérité, divine. Pas importe la réaction, les verbes. Mais vérité, le lobby. On s'est libéré. D'accord. Est-ce que les copains ça combien? Est-ce qu'il y a combien? Soit combien Rosanna Bissoussi? Pas presse. Bonjour. Bonjour papa. Bonjour papa. Bongo, Obengi Singa, ma caméra. En plus, Manga, qu'est-ce que papa avec toi? Hey, yo combien d'elle? Hein? Nazotuna yo combien wandenge nini? Oh. Papa, bakangana ba biloko ya fato sola. Na ebite lo ngoni bobenge lingezani. Yo ni ko Oui, ngande. Oh, oui. Petite sœur. D'accord. Est-ce qu'on va? Bon, na koki ko vanda mais bokangana ba pareil na bino nazomona ba ti ba caméra boye zotala ba bato. Ma caméra est dérangée les lots parce que les appels ont ça là. À 2 heures au fond, bon moi ça le lot. Pas de problème. D'accord. Merci. Après c'est merci parce que vous voyez pour qu'ils sont bien là. On passe à mon point de vue j'espère. Mais mangaya to asa en face na ngai kaka le pango. Porte na ye etala porte na ngai. Ah. Oui. La porte c'est l'étalane. Étalane. OK. C'est que vous voyez qui est très bien. OK. Mais mangazo bien là c'est bébé qui mangazo. Mais il y a bien que petit frère asa maladie na pango na yoka kibeko wana. Mais na kola de la maladie ne penza au début te. Au tout na yépété? Te. Non, te soulaté. Ah. Oui. D'accord. Et yéné moto ayi surtout bien ici que na ndekona moi si au azana biswa. Et mangaida ndinga yebisa yo cause ya maladie na ye. Ngana yebite so yozaka tradi praticien na kata lopango. Ya préféré yebisa voisin na ye parce que bosola na yebi. Oui, alubana okaye. Problème en moto
Et là, vous avez dérangé pour tout le monde pour passer dans ma maison. S'il vous plaît. Pardon. Et vous sommes là, Vanda. Tandis qu'on a mon bali, pardon. Ça va vite. Oh, ça a été. Oh, putain, balé, partout. Il n'y a pas si mal. La police. Ça va de mon bali. Je ne sais pas si c'est la cause. Na kolimbisa yo par rapport ya nini osali pe nini. La police. Ouais. Avec la moi, c'est. Moi, elle est au mort vivant. Quoi? Elle est au mort vivant, maman. Non, Stéphie. Style ndenge na banda kotuna yo. Yo na ye banda koviva. Nzamba kukupemba. Seigneur Jésus. Papa, s'il te plaît. Vraiment. On y va sonner les autres qui s'avertit la carte, ni va sonner. Ni va sonner. De la salle à ma belle, le la moka, la lienne à la guichette, la salle ma belle. Ah! Après, c'est bon, ça, il aurait été que ta famille continue. Mais avant que vous savez, vous voyez ma ligne de ça là. Maman, je viens de que moi, Maman, papa. Ah! Papa. Na place où on a compris, abomination au toit. Je vais aller bon mibali. Ma belle est-ce que yo bala ngikono mo amosi? Na ko bala ngikono nga amosi te. Mais bana batana numiki. Fala abe chelenga na nota bana papa na ngai. Lelo bana nga bakoti mabele ya kosi ya muzoma na bango mibale. Na bibite songe pa na yo ko sekela na ata mbele wana. Akosi na muzoma na bango lelo nga na kuliba na ngai. Mwasi na ngaso yo ka ngai. Le mamso kufa. Derrière wana yango ye pe azo continue. Papa, ngana za fumu oyo na remplacer milito tata na ngai. Comme ça la muzoma. Mais eso pesa na pasi mangaya. Oyo ko soko se pele na ngonga na za yaya na yo na lupangu. Uye te pele mete to solo la vraiment. Kanda ya wewe ndio ngoma mbona mabe. Na ngoma mbona na mabe ndio zawana na mbona. Maman Stéphie. Papa. Je suis étonné. Est-ce qu'on va se calmer? Si tu as besoin de se
on va tenter à oui ça. D'accord? C'est comme ça tout souvent. De comprenez? Papa. D'abord on a la place où on a mon l'autre bien à bon chanter. On aille même na yo avant ça na bisouisika auto kondana ki bango bakoki jamais ko sala art sexuel na bango na kati ya ndako na yo. One is a property. Oh mais non. Non. Ce n'est pas agréable. Balingani baza mikolo. Baza na bandre bilé oyo baosa na bango. Et le mal sous ces actes tant bolingani tant boké na procédure ya libala kesi ke mariage coutumier té boyi ko sanction côté. Même la Bible ce n'est pas autorisé. Nous sommes autorisés par Mahomet. Mais par contre, ça a la relation amoureuse, c'est pas mon avantage dans mon bon sens. Parce que relation avec des personnes, bah toi et bah mon mieux, ils ont bon d'aller maintenant au vivre. Bah 8 heures ça la bonne. Mais après on ça la bureau on a ta chambre dans yo, toi on a pour c'est pas. Est-ce que yo le baki maloba le moi ba ko mettre ko be latina ba na bi balo yo peut-être. Oui, oui, effectivement. Na sakaki. Boy pa na biso. Na libota na biso, ba uta bokoko na biso. Ba loba. Ka des problèmes ezoyi na yo. Telema belela loba saka. Okomuna na na telema na loba ka na bi oyo nyonso. Afisa ke libula ekota na ndako na ndako na ngata des années. À part moi si nanganda yaka na buzoba pe akufa bana wana bazakaki normal papa na ngai pasi wana na mutema na ngai na iba cause ya maladie te sengai ke funa na saka funa loba na loba ke onyoso ayebi cause ya maladie ya bana nga ayebi liwa ya bana na ngai ye elanda ye bakufa ngola bana ande bakufa ki na lobaki yango na ko bomba te papa na ngai na lobaki yango po na za fumu na ko bomba te na mo ke mo dise Papa nous en kilo ya pres moi si na yo ni sala ki yo na yi boka mona pa ko to ka bona na te ya papa ngana bimaka mingi 4 heures akenda bakope na ngai sana biso esenga fo koma atongo makasi kobima na ngai nzela ndenge abimaka ye mpe nsima na ye asalaka na ye babétise na ye akoma otambola bamitali kilikili yango esalake ebengela ye liwa nde akufaka mpona tiaka mpe maloba po maloba na biso eza maloba ya pouvoir nde na tiaka maloba nde maloba wana mpe elandaki ye na mabele ya bandaki kosala yango wana ekotisaka ye mabele. Ok. Nde sikoyo mpe na makambo oyo namoni oyo yango nataki mpe maloba nabombaki te mpe na kobomba te natiaki maloba e oyo nyonso azokende kosala mabe ntina ndako na nga mpo depase na yo osala mabe na yo libanda me na kati ya ndako te osala babétise ntina kati ya chambre na nga te kosimba te mpo ndako wana eza chambre salon yebisanga siko na salon bayokosala babétise sembolekaki te na chambre so wana eza mpo kodétruire ngai na bana na ngai papa yango nazobaki maloba oyo nyonso ya memi lingwa na ndako na ngai ye mpe fako papa mona yavanda mama Stéphie d'abord je sais que parce que c'est la vérité na kati na bino alors même sur la est-ce qu'on peut la moto na ngai azaleki na yo ntango tolakaka maloba to tosakaka totyaka moto mosaki tokosana de 3 misaparité ya biso osalisa biso clairement olobi moto nyonso akomema liwa na ndako na ngai liwa elanda ye elo liwa eza mosika na yo te eza na se ya makolo na yo parce que akozala oyo abenga mpona mpona akoma lokola moto azala sacrifice ya kokufa mpona liwa par rapport ya maloba oyo olobi oui mpona bana so tala maloba yo olobi tala efe nango
bana bazaki miki bakufi à cause ya l'erreur ya ndeko na sikoyo opedra mpe esu ndeko na yo bobotami kaka bino mibali soni mpe pasi oyo eza kati na ngai nazoyeba te so dimension ya pasi oyo ngai naza nango miniti oyo mwini miniti oyo nazosentir deja ke nakomi mabe makasi okoyebisa te moke ye na yo à commettre le géreur oyo ayebisaki yo te mais na moment oyo eloko tovandi awa pour que to arrange nyonso ekoma na miable papa soki nazalaki na liseti na mwa mbalo na papie ndenge avandi papi mpena kufa te sur place azotalanga miso lokwa ndoki kosimaka te yosikola yobe nde bordel Ndeko Prince est-ce que olimbisa leki na yo papa eza mwa pasi me nakoki komeka me eza mwa pasi na acte oyo bango mibale basepose biso toza bato tolingaka mpe basi oyo naza motema eza tozoka mpe basi nakoya na bango te na chambre oyo nalalaka na bana na ngai nalafasi mpe eza mosika te La presse, oui, eza nde oyebisi bango mama Stéphanie, calme-toi, d'accord? Ça va là, s'il te plaît, vraiment, nasengi yo se calme. Papa presse, papa na ngai nyonso eleki alors oyo ngai nakokoyebisa yo lokola ezaka prévu yoki kozwa pouvoir assistant ya famille comme chef coutumier ngai nayebisi yo okende ozwango te mpona nini papa okende ozwa pouvoir wana te so nazwi yango te nga mpe naza parmi bakoyi te moto apesaka vie na moto akufela biso c'est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation à ceux qui sont en Jésus-Christ. Mon union sur les qui va pas subir nos pouvoirs au nom, va pas subir nos pouvoirs au monde. Pourquoi pas au monde qui t'ont les qui nous jouent qui est kuna atiki badika et bâti esprit na kati naïe toujours soit bimila mobile mibali bozalo la sacrifice mon a voté pour te dire que bisika maïri na biso batusuki ezisika o nzambe bandi pouvoir bobemo ki ne kozolo la héritage eza pour la sacrifice na bazui pouvoir ya lolo mo machi na kati na bino o lelo peut-être moi si na bana batika li baomona à cause ya pouvoir wa ils ont une influence de la carte de vie na bino o nga na kosinga na yo yako yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur na vie na yo papa nayebi te siko place wana olingi koloba na nga nini nali oyebisa carrément na mokusi longwa na kati ya kuti zongela Jésus-Christ aza le chemin et la vie. Merci mimi papa na ok. So ozongeli nzambe. Osambe obandi osaleli na bosolo. Lolenge kaka nyonso ebongaki pa Job. Moi je vous assure, bana, musala, mwasi, ezelo kimia.
Comment na nyonso yo commettre moni so nango na lingi na kati ya motema na yo ondima kolamba Seigneur Jésus akoma guide na yo et par là on allons sauver de Stéphie c'est moi ce na kati na yo eza à cause ya famille na bino na yepo na la famille ya bino te mais na yeko yebisa yo oyo monaka ozali oyo na ka obiso tozali ka on a zali eza on a Jésus Christ ya kotambola na principe na na Romain yebisi biso si Dieu est pour nous qui sera contre nous moto ozala contre biso ozala te mais soki olingi koyamba ye kotia vino mobima et pas na ye je vous assure réclamation nyonso ezalaki réclamer likolo na yo et ezala nul sans effet parce que na bakombo boza nango ya famille na bino des ans d'influence makasi yango ekangaka buto moi mpona bino oyo amoni esprit ya Christ eza na kati na ye na nsima ya émission oyo tokutana bino toyeba ensemble. Merci papa. Merci papa. Nzambe apambola. ngelonga na koyebisa yo oza aidé de la famille. Avant tout, il faut que Nzamba insiste. Kolinga osala likambo te na mayela kibomi. Omoni dégâts oyo loki na soro oyo loki. Relation amoureuse na bino ngala ko semete bozo na te bokabo. Soki ezalaki o Nzamba bongisa Nzambe mo ayibile mo senga mais ngala vana esa bino bozala ensemble. Il faut d'abord tout sembler na bino. Ma directive to pas Nzambe ninga na ko semete bozo na te bokabo. Là je suis clair. Papa so ezalaki Nzambe te. Miniti o meyo meningambo. Ça fait mal. Mais na singio pardon. Merci beaucoup Ndeko. Presse. Merci na battu sur batala kibiso et moi mon kela ko bakisa na sela moi oyo to confier ba vieux panza. Amukanda Jean Lobi azali chemin azali bon azali vie éternelle. Moto nyonso oyo atikaka mwasi mwana pona kolanda Nzambe azwaka centuple. Soko olandi Nzambe aza capable de kopesa yo mwasi na yo. Aza capable de kopesa mobali na yo. Aza capable de kosala oyo eza agréable. Tout a été créé pour lui et par lui. Nyonso tokokolela na mokili esalama mpona Nzambe eza mpona ye. Ça veut dire que son ngano tosaleli na motema moko nyonso ya biso ekende toujours dans le bon. Avant kosala quelque chose yeba kosambela. Nzambe aza yepa papa élité et pas papa dimishi mosolo te et si ke pa na yo moko sambela Nzambe o révéler. Wokenga na sambela Nzambe o loba ndenge nini. Sambela Nzambe o peso ba directive yon sala dekam. Toyeba ndenge ya kosala reste la vie. Kolinga obima na mwasi te pona désir sexuel. Obima na mwasi après nango. Eza mwasi musomoni mwasi maza na serpent. Era mobali musomoni mobali maza na yimutu ase lima. So imaginez que yo binene lima. C'est mas ni atikeli. So Nzambe azongi te tokutana o émission et Nzambe opesa biso ngolo pour tous à la révéler, pour tous à l'éclairer na kati ya etika. Kimi Nzambe etika na mabota na bino.